nayoki pe que verdict ebimi nauti prison epai babandaki kojuge ye ntango tokomaki kuna lobi balobaki bozonga tozwi affaire en délibéré jugement na biso ekozala mercredi na midi. Alors mercredi na midi biso nyonso baavocat na ye toke kuna tozozela boye bayebisi biso ke te tribunal ekoya te mpona nini po basi bakati jugement bakati yango wapi bakataki yango na butu na palais de justice tolobi me tozalaki biso nyonso awa na audience bango moko balobi ok lelo ekoki tokoya na jugement lobi na midi boya kasi ndenge nini na butu bake quelque part toyebi te soki wapi bakati makambo wana nde tozongi boye tokende na palais balobi no dossier ezomonana te bamagistrat mpe bazali te greffier mpe azali te yango tozoluka totala dossier wana na kati bakomi nini na kati tozoluka kaka bakondane na 3 ans bakondane na 3 ans alors tosengi mpe epai ya président premier président wa cour appel toyeba est ce que bakati makambo wana bakati yango te premier président alobi ngai mpe nayebi te mais tokamwe po makambo ya audience publique bandi siko koluka dossier za wapi bato pe ya tribunal bamikolo na tribunal balobi bayebi te. On ne comprend rien dans cette affaire.